Bakimi ngomba ya muto ya Nyiragongo oyo batikala na mboka sake na territoire Masisi oyo bandako na bango zikaki na moto te bazonga na bandako na bango bazonyokwa makasi bile ya kolia zangi bango pe sika bazovanda bakomi kobenga na bango kuna na sake mobateli ya lopango wana esika bazana sake gérant Philo alobite alembi na koboko la bango ye moko azofuta mai oyo bazosalela alobi na bango babima na lopango na ye. Moi je demande à tous ces gens nasengi na bato oyo bakende kovanda na ndako ya muto alobaki na bango batikala awa nalobi yango na kosilika te kasi nazali na bosenga ya kobatela esika oyo bato ebele boye bazosalelaka toilette moko bokono ekomi ya ebele mai bazosalela ngande nazofuta yango bazolela nzala kasi mutu moko te azosunga bango malamu bakende babima awa na lembi koleka bakende kuna nakanisi bakozwa lisungi kuna esika baokende peuvent être infectés par cette l'utilisation d'une seule toilette. D'autre part qu'il a raison parce que mobateli lopango oyo abengani biso aebitina toumeli awa bazosunga biso te uta totikala awa na sake bandako na biso zika nango mokonzi ya mboka asunga biso nzala tokokufa koto na nzala bokono kolera ezingeli biso bamama misusu baoti kobota kaka awa na mabele minganga pe bazana bango te awa tokomi na kolera tozonyokwa makasi beaucoup de souffrance ici vraiment on souffre vraiment toyeba te bandeko oyo bazali mabota kama na moko bakokokisa sanza mibale uta bakonzi ya mboka basengaki na bango batikala na sake batikala kozwa lisungi moko te eza bongo bileli na bileli. Goma, Fiston Issemwami VOA.